non beta il y a des guitaristes où babang ça va ah bon on a bien na yoga la bina be ya kala on a travaillé il est là ndenge bina baya bina ndenge bazo débrouiller bablo na bonde babeta wana na bina na zonga la bina aibi pege o avande on a plateau na yo aibi o son solo mélodie ya Congo. Mélodie ya Congo. Ya Congo. Ya Congo. Ya Congo. Ba flam kapa ya ba bibenga makamba na bongo te na ngai. Ah déjà ta na ngai. Jeune garçon pas bête à boy lelo ya passe pour moi on t'a ba phrase na ma mélodie jeune garçon lelo qui n'a pas bête à boy c'est difficile beaucoup tanga na ba blue moi bête à pas makili ba la résistance est belle Fabregas c'est bête à et n'a pas si moi ça nga Christian ibula bambote belé ya tia na États-Unis. C'est au hasard actuel. Yo tanga mutwa longwande. Hein? Yo tanga mutwa longwande. Bon, la festival ne kolanga nani akomonde kimingai. Comment na bimusa? Pardon ide ngai vraiment. Bo Fawata, guitariste moi sala. Ah. Nanga japonais alongwa déjà lobeta bien beta géné wana yo kuno mona ra japonais batutu ba beta ngo oui géné ouais na ba ngo souste ya soule beta horizon soki apesa bango yango moni yende eza bazalaki na problème ya bacarburant akaka mosusu ekufela wana banzela banini belebele na maison mère yana guitariste akosala jeune ananda kimie nalala mpena naposani fort ye mpena nalala naposani mpena batya mpena ngai na ye mpena bien bagitare batyeli biso bugis po ye mpena tobeta siko biso mbale baesika so atikali nani jeune frère nanga moko andobeta mpe wana jeune frère makaba alain to wabiozoloba makaba oyo ya jeune nayoka liso moko so atikali so na pays miso ndeni ye choquant te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mokolo fe tilata mabe maison divine abosali bino te acheli bino pe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays. Salut à tous les téléspectateurs de la chaîne Congo et c'est officiel plus télévision. C'est vraiment l'heure de votre émission Clégie Show, Clégie Moto, une émission qui vous donne le show, une émission qui vous donne des actualités à tout moment que vous aimez. Et vraiment merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui, notamment Armel Homo, pourquoi pas à Berlin, Vengamete, Ngametu, c'est à Roubeba, c'est à Roupolage de Sali, pourquoi pas Arnold Matumona. Un grand merci à toi, général manager Clovis Fimpa. Ma maman Doris Fimpa. 21 ans de mariage, c'est pas facile. Vraiment, je vous salue. Pourquoi pas un grand prêtre Maya Moto, Makamouza Dana Maboko. Il n'y a pas longtemps dans un pays, ça date. C'est comme ça qu'on joue ici à Congo et c'est mon officiel plus télévision. Je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec Horizon Solo, les DA de l'orchestre de Patrick Beckham, notamment les chancés. Directeur artistique, il y a les chancés qui s'appelle Horizon Solo.
mais c'est visa gratuit, il est tout Solane. On a encore 20 minutes de solo avec lui, tout Solane. Je ne sais pas si Armel Ombe Diapré a fondé l'anga invité Nangaï. Bonjour, Horizon Solo. Bonjour, Clégie, Zéis, Babi, on est bien dans le Makamou. Santé, ça va? Très à l'aise, qui te repena. Et puis, Bambo Tebele, na batutu ba tabiso. Peu importe, herbe, Ozabiso, ils en attendent, on me dit pourquoi vraiment Bambo Tena Bamutu. Ici, qui est la présidente, Patrick Beckham, là, du maître. Tout suivant, on a. Babonné, beno botel la biso, le poto banda. Ah, ils ont chaud. Faut que ça bonne le mort avant to banda. Et puis, Bambo Tebele, na babonné, sur ya Congo Sengo TV, partout, vraiment, bazali, ba conseiller toujours, ya Olandaka, et puis, on a s'abonner à la chaîne, des alaka, pour avoir vraie actualité, Rapidement, comment évolue la chanson Visa gratuit? Disque Mobimba, il y a histoire. Ouais, vraiment merci d'abord, on a amoureux sur la bonne musique, et puis, bah, il y a album, on a biso histoire, kitoko, et puis, on a un visa gratuit, ils ont qui indépendant bien, on a CPL vraiment, na habité, na repé ça va DJ nini, na habité, na repé ça pena ba mourir à la bonne musique nini, pour degré visa gratuit, bimélagi le 22 septembre, ti siko na zoe bisayo, donc, na ba wewa, na zo sanga nenga woloba. Naba wewa? Naba taximen, Naba wewa ga siko. Na zoe bisayo, na zo sanga nenga woloba, vraiment, merci pena, merci Ebele, pour nous faire ça artiste, c'est nos forces, vraiment, et ça bien. Et ça là? Bien, manqué, si vraiment. Nenga pena, na lingaki pena. Donc, on a un comité. Donc, on a un comité. Bakar, Banini, Yozomino, Bomino, Belagano, comité. Na Bakar. Les juges, des fois, ils ont un mérite par rapport à boulot, les Bakar. Ils ont un mérite par rapport à boulot. Donc, au bêta pénal, bon, au bimba pénal, histoire, on a pénal, sans monotonie, ils ont ventilité. Il y a un leader dans la patrie de Kamatala, qui a vu non horizon. Longa na ba via ba wewa ya utema na bare ba nini yo mozo pendo no mo ya malili pour et ça la guerre soki na moment boulot aux ala toujours présent et puis et ça la guerre au travail sous de plus pour que mérite na yo izapena ezalende nini bosola nini pour ba mission ba ebele ba pona yo pour ba peso voiture et puis ba pona yo pour zo champ bon leader na Patrick Beckham a pesa ki biso tout d'abord chance musicien tout cha nzembo bon ngai na courage na ngai na saisir opportunité ne na yepe na mutu vena nga juste muso ma visa gratuit yo mo mpegi na ye na mo mpegi na ye na yepe na proposer prise ndenge to solo na ve prise azaki d'accord ma munyo se pesa ma très à l'aise et puis ma mérite sanga voiture ezaka ate nga moko ndem na zwi les panneaux circulent encore na yebi ke ma frère mususu ba ozwa pe ka ndenga na zwi ne pe ba ngo ozwa donc ezate ke ba pona ke ezape lisolo te ke to yoka na yango na puzu pour ça n'était na yeba pété ezaki bena surprise un bon matin lundi na répétition na résidence c'est pas présent na pigeon donc toujours répéter pour président abimika na parler et maman non ozo yakana botana ma pause nena ye wana par rapport à epsinga vina kota na car dans la kota na car maman a présenté une clé au clé na yo au volet jaune na yebi pe lo pété yo yebagi rien na yebi lo té donc na yebi lo té ne et nazali vraiment émotionné vraiment journango mais na kanga ka ba sentiment na ba émotion donc ami plaisir à trop ah ok yo mo siko nengo beti disque ba difficulté ni beaucoup tellement bon difficulté d'abord les morceaux na koloba na ba studio ezaki facilité donc na wena partition oneti na kanga na wena partition boye wale isinga te o eza na bien mais s'inspirer les sous si utalaka uzaki na ba plan na yo préparer on va na parler mais au comme à la veille ba iso s'inspirer boule non les sous o eleki o ndenge obeti bo ko yo mo pena ndo obeti pe disque ouais partition o est compliqué au moins nam o mona ki on mo passe ça partition neti na nzembo ya trop c'est trop hein na nzembo trop c'est trop et dans na certains jours la betailler
Yo va bête l'autre. Ne va pas nous ça là. Et bête l'autre là, bête là. Si on a ça, pour la bête à gaz solfège jour, nazo ça, vous habitez horizon des aboués. Faut yo kapenda bien, yo kapenda ba veo on a pena s'inspirer pena ah. Tant na ko beta, vous avez manga sambani. La studio 100. Aïsina bi ah, on se fait un plaisir. Donc, il a qui beta on pena nous. Mana komi lokola kasi bandela ngono mpuna na Mana komi lokola mwana yango na kosi na game vous mettez la ngata maboko Armel Ombo jaloux na ngani jalousie nini Armel ok félicitations sur ça yo mon ngo betarabu il y a des guitaristes oyo babangisa rape bon ngapena ndena yo la pena ba ve ya kala pour ngana au travail te kilelo ndenge pena baya pena ndenge bazo débrouiller ba blona bonde ba betara wana ngapena na zonga kapenda na zo travail na yo kapenda ba Daniel na yo ba Beniko na yo ba Jok ba grand yao na yo ba 8 kilo na zo ba ngwashika pa flamme na zo ba japonais na yo ba mokalia donc pour muta bangi sanga na ebité pour bangi sanga na ebité pour na ebité neti nani ngamo pinande na zao neti nani wa kubangi sanga sasa te tanga pas fali pupa yana da pesi vena ngai vena biso alemba ponga mo alemba mazalemba pina mabele na pesi vena ngalemba betaizon na pesi ba mote vile wapi lisusu ça me fait peur et le bang sanga te lo bana yo daza pena muto asa boulot na bien na ondima ye pourquoi na boya ye et puis ba ebi peke o avant mer na plateau na yo ba ebi ils ont solo mélodie ya Congo ya Congo ba flamme kapa ya ba mi benga makaba na bongote na ngai na époque na ngai ba flamme kapa ya TV déjà salama amnaye déjà salama ya parcours na déjà salama amnaye so pepele kitoko vraiment mais est-ce que na eza pina tana ngai neza tana ngai na koti lisusu oza pena na gamba pena tuge mais la lali wana ngala oli ngana yeba na okota na ndao okota na olelo mabe na ibisaka ba ona zana ba talent c'est yo outana noa boya te na ute pa imo mozo bana na gamme normal ozo bwa to comprendre ande bino bosala wala yo biso pe to ko molanda te okaka des fatés to umeli pe na monde musique ya des fatés to na ba studio si
Boulot pena jeune garçon pas beta boye lelo ya passe. Pour nga na oteka ba phrase na ba mélodie. Jeune garçon lelo pena pas beta boye, c'est difficile. Okutanga na blue mo beta ka makili ba la résistance est belle. Ba jeune no beta wana bana. Ba zo ta bosser. Banani. Ah bazaza na ba kwesa ba jeune talent wana. Ba Fabregas, ntabeta ko. Na pesi masa nanga Christian Ibula bambote belé yati kana États-Unis. C'est au hasard actuel. Yo tanga mtu alongwa ndeni. Hein? Yo tanga mtu alongwa ndeni. Bon la pesi vene kolanga nani akomonde kimingai. Comment on a dit na pardon ide ngai vraiment. Na ndinga mabeti. Te sincèrement na ndinga mabeti. Bina wana na ndinga vérité. Na pena na communauté. Na pesi mote. Vila no va parler na biso pe. Beau Pawata, guitariste moi sala. Vient en japonais à l'ongwa déjà lobeta bien beta géné wana. Yo kuno mona ra japonais batutu ba beta ko. Géné o na ba ngo suste ya sunde. Beta. Voilà so na wando peso pe ba biloko mobo yo longola. Beta pena la joie misayo ve wana adasila te. Ouais, va beta bien, ve pena beta bien ba mote belé. D'habiter so va kinda. Va beta bien. Ya on habite. Ya na batu supe na ko peso bilo na bango ba beta. Fo ba ngo ba yawa ba beti bilo na ngai. Aponga na beti ya. Elo ndeti ya flamme, mwana baba doyen na bino. Flamme. Ve elo no a passe. Horizon solo. Et là, mon père Burkina Faso, Boza. Ouais, Burkina Faso, on va aller voir, bien venanga. Oh, Nini! Félicitations, Horizon Solo. La monica n'est pas de fatigue. Neti banzela na obeta o. Eza bina banzela ba père na biso bina ba Daniel. Vous comprenez? O wabna. Si on a d'ailleurs on peut là. Babeteliot. Nana obetela ngai. Babeteliot. Ndeti ngai yo bina. Nana obetela ngai. Tenga linga show no mona usa ngali nga show. Linga mcho ela muka. Ndeti ngai nana obetela ngai. Muka zui pena mérite pena boya voiture. Hein? Mi Chubishi. Ezapo na visa gratuit. Weston. Ah. Eza pour la visa gratuite. Tie, eza pour la visa gratuite non, de visa gratuite na pesa on daba misi avant. Tie, so ba pesa bango ya omoni yene za bazaki na problème ya ba carburant. Ba car musuzu kufela bona banzela, banini ba belé. Yosko carbureza. Nazo ebisa yo kuna malile za do ya kosakana te, chambre froide. Musique. Omoni lei vraiment dans papa molaye. Po ayebi penda ke mutu fo alia na moto kinaye. Donc ndeti boye na bosaki penda na beti album mapé simbi album eza na succès ya on a mérité parce que visa gratuit eza nzembo yo moko mutu yeki na ngoto lei kaka habite na sale cadeau pour yo ilanga elo kimpoka te eza nzembo d'abord eza ngamo mna komaki yango ngamo mna komaki yango tant na ye nango et puis présent nga tema ya visionnaire aza pe guide
Alors, il y a un temps où on a dit là, mais beaucoup plus pina, ils ont plus petit dans l'amour. Ah, ok. Ouais. Félicitations sur ça parce que vraiment. les Anzembo, ça bat tout le conseillé, Batubayo, Kamwa, trop visa gratuit. C'est ma chanson préférée de l'album Histoire. Le Batpena Bazotan, Yo Kanzembo, on a été sur Rome, mais Kobe, t'as un peu moins mouqué. Ah, bon, on va chanter. Elle va la pêcher déception de presse. Pardon, pensant la dernière chance, la vie va mon je sais. Je suis mort. Ouais, je sais mon soin. Pardon, pensant la ta chambre. Ah, si vous, naïs, vous, bandila, mon abétia. Jeune garçon Robert Taboité. Théa. Tu n'as pas ça. Jeune garçon n'a pas bête à boire. C'est comme un rambo. Parce que 5 guitaristes, oh, yo mon prénom, oh, bah, salabo. 5 guitaristes. Naïbi, Maïs Mbeteng à Robert Taboé. Naïbi, Olivier Chimang à Robert Taboé. Naïbi, Papa Petit Poisson, on a passé à Moté à Robert Taboé. Naïbi Soussou Venangaï Burkina Faso Mbogali à Obeta Boy. Naïbi Peli Soussou Ale Makaba à Obeta Boy. Nak 6 tonnes pour 5 déjà coquia. T'es pas génération na bino. T'es jeune garçon Obeta Boy t'es. Ba jeune ba Obeta Boy t'es. Ah de ce que yoza yo moro na génération. Mama Kaba nyoso pi yoza yo moro. Natangi Ale Tolbert solo. Natangi Ale Makaba. Tolbert solo pour Obeta Boy t'es. Nan Tolbert. Nazo ba jeune t'es. Ba jeune va travailler dans. Nazo ça. Ba jeune va travailler t'es. Ba do travailler t'es. Ba Obeta Boy t'es. O esa ngapela ba réflexion mo bo vandi bina bo mo ba blogo e asko na bazama mo biso siko na ninga manzali mauna nazo apena guitare nga bien staff na nga pina toke pina na kati pina zamba pina campus wana tovandi bandeke ka likolo tchak ba opesa ka ba mélodie. Oui, ça me fait mal pour on dit ma batute. Tolbert baba doyen na yo. Doyen nga qu'est-ce que le but doyen nga par rapport à nini. Doyen nga par rapport à nini. La jeune génération ba Rodriguez. Ya le colo hein. Rodriguez. Ah ça fait boulot là bien na pesa pa mbote bien. Ça la boulot n'est bien. Ah ça boulot là bien na pesa. Rodriguez. Ouais. Ça va boulot là bien. Na sali nini ya boya batuka boya. Nazo boya mutu te. O ça boulot là bien. Na ondima e. Na boya e bwana. Rodriguez ça boulot là bien. Ba jeune pe musu bazana ba ça va boulot bien mais na bi faut pas réfléchir boy. Hein? Na maison mère yana guitariste au sabu. Ah, jeune ananda kimie na la pina posa ne fort. Ye bina na la posa ne bina. Ba chapi na ngana ye bina bien ba guitare ba cheli so bougie so ye pena. To beta siko biso mbali. Ba isi so atikali. Ah, nani? Jeune frère na ngamo ndo beta pe wana na. Jeune frère Makaba. Alain to wabiozo ba. Makaba o ya jeune. Na oka lisomo so atikali so na peini so ndeni. Ye. Ah, c'est choquant. Si nazo ebate na Londres. Ah, tie so na Londres so Londres. Na lebna na posa na ye. Ah, faut ba chef so na bougie pine so pela. Ya zo beta ngana zo beta pina ko ti bouger ko sila. Ah ok chef Horizon Solo. Nous arrivons déjà presque à la fin. Tout le monde a dit oh le bien les ada minene na mamoto sala. Yo mo se retrouver na ba page au samba bon na batuto yo boy boya.
te nga boy na mutu te na lobi ka juste pembe donc oyo lobi niksheta manzenze kuru donc kolo likambo pembe kaka ya yo car na yo za ya bon état nazwi jour nazwi car sans plaque nga mo za bon état pour plaque pe ba kolongola ba simbi ba kangi photo te nga mo na uto cha plaque ko kala te na uto cha plaque kala te donc nazwi so e kufelo na nzela te nga ezati lo ya batu na ngine ezali wana ezokufa kufa nzela ba yo carburant nazwe bisayo chanceux déjà fier d'être chanceux donc nazwe bisayo orchestre ça na stabilité au sakanate soki problème les a donc na obenga on point donc sentir peu déjà les minutes déjà dans c'est déjà coup bas déjà des fatés ok rapidement ba dédicace c'est plus mot de la fin non par rapport ouais ngana lobaka mingi na ba amoureux tout ya la bonne musique pour consommer album histoire ils a déjà disponible na ba plateforme tout ya téléchargement vous avez matin ya pour consommer et puis nze monanga visa gratuit pour pesa nga na force pour lobby nazo sous opportunité oyo nde nazwi ya liboso donc ba mote nga mingi et pas maître Serge Tosha Bouchaf plus fort que lui c'est la mort la pesi ba mote belé li sous c'est pas mauvais JC Moussoui mauvais for l'air boss Djibril nommé Casimiro et Xavier Alevi Fashion Police mauvais Pichuma Sobo chef d'entreprise mauvais Léon Manaja Lukao ainsi que ba membre na biso tout ya bureau CG Serge Ngumba Lulu Bangamu Joël Mola Mandela Cholo Mascara Vango Yansmine Lukusa Mère Suprême Diamant Noir na pesi Deborah Boto babi dollar ezotoka ndeko toka la pesi ba mote belé sous c'est pas et Varis Nzamba Visa Joyce Mouswema la pesi sous Die Volant chauffeur patron la pesi Rigen Kabamba les remèdes ba mote belé AJJ Chupi Yaya Kati Chetil Utona de nouveau patron la pesi Diego Kitomi l'explorateur la pesi lisusu Aigo la Malunga ba mote belé na pesi Annette Dinga ba mote belé na pesi David Ouastana, les fournisseurs de la capitale, la petit esprit supérieur, Jonathan Mukamba, pour aussi ça, les rois Minikongo, Sa Majesté Fabrice Cavabio Kozombi. C'était là le chef DA Horizon Solo, mais chef, on c'est mon TV. Les lotos samedi émission batbota la mon lobby maintenant na posa non sous mardi naza vraiment dispo bato bota la nga ba mekepe kolimbisa nga des fois wando mona nga na simba téléphone j'ai reçu un message là qui pena moi bien té c'est pour cela na simba tout je viens de perdre ma tante les qui maman na nga ndi ba komela nga donc c'est comme ça vous mekepe kolimbisa dès là il moi trop le téléphone et un message moi bien mes condoléances c'est ça maintenant la semaine prochaine à tourner dans le merci vraiment Nazar vraiment nous sommes presque à la fin de cette émission na saluer bureau non mobimba au bandimi ko accompagner au komata nga ba bureau ba motiver ba mission et puis bande ko nga bolo ba ne vérité so bolo ba ne vérité sungi so ya ko yeso ko mo lingal sous vérité te c'est que faut bokima ya ko mo kina déclin. C'est un peu ça, un grand merci à Janita Mou Business, Yampa Kaya, la personne qui va te délai. On se retrouve prochainement. Je vous laisse avec Horizon Solo, Bolo Kaine aussi. Obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation à boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divers à Bossali Binote à Tcheli Binote promotion ngolé ya pamba maison divers
Mboka Boété, vous êtes trop amoureux du pays. Wow!